Mbote mbote, mes bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, bonjour, bonsoir. Escanio son message yo kokuta biso na pokwa, na tongo. Vraiment tika tata nzambe, azwa lokumu apambola bino. Escanio son message yo kokuta bino. Mes frères et sœurs, ngande kona bino instrument nzambe na eli bino lisusu. Message moko nzambe apesi ngai. Vraiment apesi bana Congo, apesi biso ba Congolais. Message moko ya pasi. Esali pasi na motema makambo yo. Na koloba o nzambe a révélé biso. Mes frères et sœurs, na ote kopesa message moko. Na yebi ke tango nzambe alobaka na nga makambo ekokisamaka. Mais na yebaka par quel moyen te. Na yebi ke alobaki na nga makambo ekoya. Message o nazo pesa sikoyo d'ailleurs ezali message moko na pesa ngo il y a 2 ans passés, hein, na olakisa biso ngo. Il y a 2 ans passés na pesa message oyo, mais nzambe azolakisa nga ndenge ba message wana ezokende na kokokisama. Mes frères et sœurs, tika tata nzambe apambola na biso esika tozali, présence na yeza na biso, abatela biso Yesu Christ, abatela biso na makila na ye, abatela bino bandeko na nga o bozo ka message esika nyonso tu bozali amona bino vraiment, amona pe ba problème na bino, asunga bino ba problème na bino. Bandeko na nga nazokota na message o nzamba pesi ngai, nzamba lakisi ngai makambo oyo kosalama. Oyo ezoya après ba élection oyo alakisaki nga makambo oyo ezoya avant ba élection na lobaki yango na ye na yebisaki bino ndenge nzambe alakisi nga ba soulèvement ya peuple donc sur l'article 64 ndenge kosalama ndenge makambo ba élection wana ekoleka. J'ai un peu expliqué makambo nzambe alakisaki nga et lokola na yebi ke nzambe na nga akosaka te namoni makambo wana pe ekokisami. Donc ezali esengo te ezali pasi mingi, mais oyo esali pasi ezali oyo ezolanda oyo ezoya après ba élection. Mes frères et sœurs nangi tozala attentif bandeko tolanda tina suka po na suka na kotika message moko très important oyo nyonso nazoloba moko ezali penza na motu ya makasi po na biso po na vie na biso bana Congo po na biso surtout Kinshasa puisque makambo nzambe alakisi nga eza ke Kinshasa ezozala affecté na ndenge ya moke te. Makambo oyo ezosala Kinshasa ezali bitumba te oyo ya guerre okoti baye na masasi nazala nuwana te, mais oyo nzambe alakisi nga ya après ezali donc nakobenga yango kombo nini puisque eleki même guerre civile mais nalingi napesa message wana po bandeko bino moko bo comprendre yango. Bandeko nanga bo comprendre makambo oyo ezoyela biso po nzambe alobi na livre ya Amos ke asalaka likambo pamba te apermetaka pe makambo pamba esalama te sans que a prévenir peuple na ye na kanali ya basali na ye. Nzambe asalaka likambo tatika donc tokomona eloko moko esalami pamba te sans que nzambe a prévenir biso et c'est vrai eza ya solo yango wana nazoyebisa bino nazo révéler bino makambo nzambe alakisi nga oyo eko affecté Congo mobimba et surtout ville na biso capitale ya Kinshasa. Et na olakisa bino après message oyo nazopesa sikoyo ke nzambe asayebisa ngango il y a 2 ans passés po tomona ke nzambe alobaka et il prend son temps po peuple akoka kozonga na makolo na ye, peuple akoka kofungola miso. Mais est-ce que c'est ce qu'on a fait? Ngana ebite ngana mekyo sa part na ngai nde nazosala sikoyo nakoti na message oyo nzambe apesi ngai liboso nazopesa biso message et nazopesa biso discernement ya message nazoyebisa biso eloko nini nzambe alobi awa na bato bakocomprendre mpo nayebi ke bandeko mosusu baza na esprit éveillé basi bacomprendre makambo nangi naloba, mais nzambe alakisi ngango sikoyo en image na film na ndoto. Ezalaki le 26 décembre ya mois oyo le 26 décembre ezali peut-être avant-hier je pense. Et ça quelques jours passés awa na butu wana nalali mes frères et sœurs comme nzambe asengaka nga na se retiré na koti na retraite na nga ya prière kaka butu ya liboso ya retraite na nga wana nzambe azolakisa ngai nini nga nakomaka nyonso po makambo nzambe ayebisi nga nayebi meme yango te
na koyebisa bino po bo comprendre nga moko na yebi yango te na nyata makolo na nga kuna te na nyata makolo na nga na ba institution wana te oh nyonso tu nzambe alakisi nga nakoma kuna jamais me nzambe akotisi nga makambo oyo na volonté na ye alingaki nayeba yango mpe nasali ba recherche lisusu nde nasalaka ba recherche na comprendre makambo mpenza oyo nzambe azoloba na butu wana le 26 nzambe azolakisa nga nini mes frères et sœurs nzambe azolakisa nga mutu moko nayebi avandi na bureau moko na bureau wana oyo mutu wana avandaki bureau yango molimo l'esprit me dit que ezali primature azobisanga eza primature donc bâtiment wana mobimba ezalaki bâtiment ya primature et mutu avandaki wana na kati ya babureau wana nga nayebi asalaka même pas wana mais a se retrouver na bureau wana pourquoi je vais vous expliquer pourquoi nzambe alakisi nga mutu wana alakisi nga avandi na bureau ya primature nzambe molimo azobisa ngai awa ezali primature mutu wana sikoyo nazotala ntango azosala à un moment donné namoni mutu yango kovanda avandaki bâtiment wana ya primature et bimi donc et c'est dédoublé nayebi te so tozo comprendre bureau et c'est dédoublé oui et c'est dédoublé ndenge nini omoni neti ndeko soki mutu soki akufi nde totaka na bafilme molimo ya mutu ebimi na kati ya mutu atikali me molimo ebimi voilà c'est profond hein? Nzambe alakisi nga bâtiment ebimi elekeli nga bâtiment ebimi na bâtiment mosusu bâtiment wana mobimba primature ebimi et c'est dédoublé komi mibale moko wana ebimi ekei kote mosusu nzambe ayebisi nga nanu kote yango te ekei oyo etikalaki sikoyo place wana nzambe azolakisa nga makambo ezosalama oyo etikalaki nanu liboso nzambe azolakisa ngai mbala moko oyo etikalaki na mutu oyo nga nayebi afandaki na kati mbala moko mwinda ekatani ekomi molili na kati ya bâtiment wana mobimba sikoyo mutu avandi na kati ya bandi kotala azokamwa sikoyo mutu nakomi na posa abima ndenge kaka tobimaka na ba place tosalaka ta wa place tovandi na ba mboka bapoto oyo tozalaka soki l'heure à pause ekoki tobimaka mwa libanda mutu mosusu akioluka sandwich na ye mutu mosusu akoluka kokane compagnie mosusu bato babimaka mosusu babimaka te bazalaka na kati neti nga boye esika nga nasalaka tobimaka na biso te ya tout dedans me misusu babimaka sikoyo nzambe azolakisa nga mutu wana akomaki na posa na bato nyonso basalaka na esika na babima bakende kozwa sandwich na bango bakende kozwa mapa na bango epuis bao basisi bakende nzambe azolakisa ngai ke na libanda sikoyo ya bâtiment wana mobimba il n'y avait rien eloko moko ezalaki te c'était la sécheresse eloko moko ezalaki te ata lipa ata mai eloko te sec biloko mosusu ezalaki wana bamagazin mosusu ezalaki wana ezalaki ata na subsistance ata moko te eloko moko te ezalaki na kati rien du tout bato bakomi kose lamenter bato babimaki mpo baluka eloko ya kolia base lamenter eloko moko ezalaki na kati meme mwinde ezalaki te alors nzambe ntango asisi kolakisa nga bongo l'esprit m'amène pona kolakisa ngai primature mosusu ebimaki bandeko nangi tolanda message au bien po mamu nazoyoba eza pasi mingi peut-être bocomprendre nanu te na ofaire comprendre biso et primature mosusu ebimaki place ekendeki eémerge donc ezalaki croissante bato bazalaki wana bazalaki mieux ke bato batikalaki bato bazakendeki na primature wana mosusu place ekendeki bato wana bazalaki na mapa bazalaki na mwinda bazalaki na éclairage bazalaki na mai ya komela bazalaki mieux ke primature oyo etikalaki alors lere namoni ndenge wana nalobi me oyo eza makambo nini donc eza effectivement donc echoke nga na bindenge nini primature ebima ekoma mibale na ndoto na ngai na selama te bandeko na ngai nasali nini na situki mais lere na situki bandeko boyoka nafungoli misu te
nafungoli misu na nga te, nafungoli misu na ngai na situki me nalamuki nanu bien te, nafungoli misu nazotala na shok wana ya ndoto. Bandeko lere nafungoli misu na nga, molimo azokontinue kolobela ngai, molimo azokontinue kolobela ngai. Boyoka makambo molimo olobela ngai, molimo azokontinue koloba. L'esprit me dit abandi kotangela nga bakombo nga na yebi te, mes frères et sœurs, abandi kotangela nga bakombo. Boyoka makambo molimo alobi na nga, molimo abi na nga boye, atangeli ngai abandi koloba na ngai DEMIAP, Senko, fonction publique, cour constitutionnelle. Atangeli nga bakombo wana e a mémoriser ngo na mutu na nga bandeko ponga na yebi na nga makambo te, na yebi na nga te. Atangeli nga bakombo wana e abandi kolobela ngai, kopesa nga discernement ya makambo nyonso alobeli ngai lokola mbangu mbangu, et je maîtrisais tout ce qu'il me disait, tout ce que l'esprit me disait. Nakangi makambo nyonso yebisi ngai na comprendre. Oh yango nangi na yebisa bino siko mba moko nalamuki bien, nalamuki bien, na vandi siko na mbetu po na luka moyen na zwa position po na banda kosambela. Après makambo yo molimo ayebisi ngai. Bandeko boka makambo nzamba ayebisi ngai. Makambo nazoloba sikoyo. Bandeko makambo nzamba azoyebisa nga sikoyo. O nga nazobeza grave, o nga namoni esali nga mawa. Oyo nzamba faire comprendre ngai ke ako permettre yango esalama po ye moko muta okangola Congo. Po alakisa biso ke aza nzambe. Po alakisa biso ke mokonzi na likolo na se eza ye. Nzamba olakisa nga nini? Primature o nzamba alakisi ngai. Tout d'abord, primature, on a luki yango. J'ai fait des recherches pour comprendre. Primature, ezali soki bureau ya premier ministre. D'après ma recherche, on a sali bureau ya premier ministre. Premier ministre azanani. Nibeko nini premier ministre azwaka. Toyebi yango. DEMIAP oyo nzambe alobi na ngai na ndoto eza armée. Ba force armée na biso baza kuna ba FARDC tout ba militaire. DEMIAP. Senko eza ba sango na biso. Bango pe baza na mot à dire. Baza na mot à dire na makambo mboka na biso toyebi tangu Senko akotaka pe makambo mboka na biso bazwaka pe ba décision makambo pe salamaka. Nzamba tangeli nga cour constitutionnelle na ye ko beta wana na moni constitution ya mboka. Bandeko na yebite so tozo comprendre ke ba constitution nyonso nzamba lobelinga alakisinga mibale ezokabwana, mibale ezokoma mibale. Ça veut dire mes frères et sœurs na mawa nyonso na motema ke ba élection oyo to moni esalami na miso na biso kombo nango ya solo ya élection eza balkanisation. Kombo ya ba élection otomoni biso ba congolais balingi balekisa biso na pasi oyo mboka ese moni ese lembi balingi balekisa biso na torture wana lisusu ya balkanisation. Balkanisation wana bandeko se salama mais na miso nzambe salama te po nzamba alakisa nga mboka na biso ka mobimba. Et moi j'y crois. Nayebi ke nzamba osala makambo alobaki. Et si salama toloba neti kota este ba kota este basi bazwa biso bamboka wana na mosunia na molimo te bazwa yango bakoma même kosalela bambongo mosusu même mokonzi mboka na biso akoma kuna te. Est-ce que kote kuna ba voter te po ani ba voter te po abotola biso yango na bato wana bazo gérer kuna nanu sikoyo. Siko balkanisation on azoloba o nzamba azoyebisanga awa azolakisanga ba constitution ya ville ya o eza na ville ya Kinshasa kokende kokoma kote o balingi bakata wana. Mes frères et sœurs, nzamba azoyebisanga ke baza kolinga kokata Congo à partir ba élection oyo. Ba élection oyo kombo nango ya solo eza élection te eza balkanisation. Oyo ba joueur mibale bazali Félix na Moïse.
bango mibale nde baza ba joueur oyo bango bazwi mpona kobalkanize mboka. Je ne sais pas s'ils sont au courant eux-mêmes. Nayebi yango te soki bango bayebi yango, mais soki bango bayebi yango te nzambe ayebi so bayebi te, mais bokomisela bango message bandeko. So tolingi Congo na biso pona nini? Po émergence oyo nzambe alakisi ngai ya ba constitution oyo kolongwa na Kinshasa kokende kote kuna pona nini? Po kote oyo balingi bazwa eza kote richesse nyonso ya mboka evandi. Alors bako sécher Kinshasa, bako serrer Kinshasa, bandeko na ngai bakinois, nazo apprendre bino ke bako komisa bino na suka, voisin kokota na ndaku na yo aye koyiba, abomi yo po ayiba, a violer yo po ayiba. Message on a pe na pesa ki yango. Mutu nyonso aza na mwa bozwi na Kinshasa na kati ya capitale, ayeba ki aza cible dans quelque temps. Kaka mutoyo voisin balamuki na ye lelo po ba protester basenga souveraineté na bango o bazo coopérer ensemble lobby mtako kotela yo akotela yo pambata akotela po na nzala akokotela po na pasi po sécheresse oyo kokota na Kinshasa yango nzamba alakisi ngai. Mwindo alakisaki nge kufi ata lipa te ata mai te eloko te na Kinshasa ezali po kokata o bakokata mboka bakokanga kote nyonso richesse ezouta. Nayebi muto akodirige kuna te kote richesse okoma nayebi ete nzamba alakisi nga te apréciser nga place wana te, mais nzamba alobeli nga clairement que soki batu wana mibale ba dirigeant na biso mibale wana ba yoki makambo azoloba te, c'est ce qui va arriver. Bazo jouer na bango biloko bango bazo sala wana eza balkanisation. E nga na yoka kiango na matoi nanga nzamba alakisaka nga ngo mena comprenera te ndenge nini kosala mela nzamba abina nga makambo na yebisaki yo yango bandeko message yango na pesa message il y a 2 ans passé. Na pesa message il y a 2 ans passé. Zana lukela biso message wana yango. Voilà. Message wana yango. Nepte soto zomona eza na YouTube yango. Na pesa message mes frères et sœurs il y a 2 ans passé. Soto luki message na ba vidéo na biso awa na YouTube to mona yango. Yango. Ils ont mon information bien te voilà. So botali message au bon monango. Bon mona yango. Ezali na ba message ba vidéo oyo eza na YouTube. Kombo ya message wana na komaka boy. Na komaka nzamba yebisaki nga lakisinga makambo esama na Kongo ndenge batu bazobunda. Nzamba lakisinga lobi la ayibisinga na chat titre oyo na chaki la guerre des régions. Titre nango ezali la guerre des régions. Congo ezo kabwana. Les drapeaux du Congo en 1000 morceaux. Na pesaka message wana. Donc na message on nzamba pesaki ngai ndenge na lobaki drapeau ezo panzana ndenge nzamba lakisaki nga ndenge nzamba lakisaki nga Congo ezo kata na mukie ndambu séparé ezali biloko nzamba tangeli nga primature demiable constitution ya mboka tout drapeau wana na lobi ezali constitution tout donc nzamba kosaka te. Nzamba lobi na biso ata prophétie o ya pesi po maloba nzambe eza prophétie ata eumeli bozela yango s'accomplir certainement. Surtout soki to lelima wana nzambe te, surtout soki tozokenda ba ide na biso tina suka nde nazomona ba dirigeant na biso bazokende tina suka ya makambo o bango bayebi bango moko. Et alors makambo ezo na sima nango na sima makambo nyonso bazosala ba élection bazosala yango wana. Et mutu akozala affecté ezali Kinshasa eza kinois. Côté o balingi bazwa wana ezali côté richesse esimbami côté richesse ezali. Côté o e alimentaka mboka nde côté bazozwa. Côté oyo bako kabola bazwi bakotika Kinshasa kozala par terre. Alors pas sur ezokota na Kinshasa mwana kini nazo yebisa yo
O boyebi nga bandeko boyebi makambo na loba ekokisamaka. Po eutaka pa na ngai te, eutaka pa Nzambe. So na ye nalobi likambo, c'est que Nzambe mutalobi nanga kenda, la kisinga lobi nanga va dire, va parler. Et je viens, je parle. Et quand je parle, les choses s'accomplissent. Langage nanga peut-être zara passi. Po, deux fois je suis sage. Deux fois je parle avec sagesse, avec des codes. Naza quand même mukolo, naza mwana Nzambe, mosali ya Nzambe, apesi nga message, mais je dois utiliser les mots qu'il faut. Pour ne pas choquer. Pour ça, on a lobby vérité sec. Et là, je peux dire toute la vérité sèquement. Ça va choquer les gens. Et choquer bateau yo balingi na bango comprendre. Alors, na mayele wana Nzamba loba nanga makamususu oyo loba o loba te. Mais ceux qui ont l'esprit, le même esprit que moi, ils comprennent de quoi je parle. Nzamba monaki na ebe élection te. Po ezaki volonté na été, mais volonté permissible na ye atiki makambo salama, et voilà les résultats. Et ce qui est grave, c'est ce qui suit après. Kinoa toroki makishasa. Soto tiki makambo salama to beti mabolongo na sete. Kande Nzamba la kisingai. Notez ce que je vous dis. Makambo epsenga 2 ans yango salami. O ebi singa kaka avant semaine passée avant les élections. J'ai compris pourquoi Nzamba bagina lo bango avant ba élection salama. Soulèvement kozala. Puisque bako sepela na président oyo bako proclamer te. Bako sepela te pourquoi pour de telles raisons, d'autres raisons que moi-même j'ai pas dit. Mais ils ont faire comprendre biso ebele. Yango tout le monde s'accomplir. Il n'y a pas de paix. Qui m'y exate. Mais oh ezolanda eza plus grave bandeko. Nangi ba dirigeant na biso bayoka message oyo ata mutu moko ayebi ko sosolisa pour ceux qui Congo na biso batiki ba balkaniser yango. Oui. Bandeko nga naza nanga kuna te. Na lero naza kuna te. Po na koyoka pasi wana na sambeli po na Congo ndenge nanu na sambela te. Maboko nanga likolo na kotina bandeko to sambela kana bango. Tosambela na ko tozo kolela mawa Nzambe po na Congo po Nzamba la kisi ezo eza grave ye moko akoya Congo ekozonga kitoko ya lingezala. Mais avant ça ndeko eza na bandeko mosusu bakomona yango te. Libération ya Congo bandeko mosusu bakomona yango te. Je le sais nga nayebi ke osalama na ebi ebele moi ndambo ya Nzamba ebisingo ona lobaka te pour permettre ngate je sais et salama bandeko ebele ba omona yango te pona nini po ebele bazokota na molili yo bazokotisa bango bandeko bazokota surtout ba kinois baza ebele bayebi makambo te bazokota na bakoti na distraction moko totale complot un complot c'est un complot eza nango élection te. So Nzamba zo yebisa biso makambo mosusu to discernaka to luka ko comprendre code nini o Nzamba zo pesa. Nzamba alobaka na ba code na ba parabole alaksinga siko molili nesika molili wana eza ignorance molili wana eza confusion. Quand tu marches dans le noir ndenge biso mebisi biso na molili okotutana tala ndenge bato bakotutana Congo tala ndenge sécheresse ezoya na Kinshasa tala ndenge bato bakotutana tala pasi ndenge ezotala Congo Kinshasa je parle là de Kinshasa pasi ndenge ezotala Kinshasa ka boy po Nzamba laksinga côté mususu eke oyo ba institution ekei eza na émergence et loko salinga pasi makasi yango na kino aza distrait bokauki ezoyela ye bazokotisela ye bokauki mais ayebi te. Président na biso est-ce que azoka makambo Nzamba zoloba po nga na mona ki lisu na ndoto na yebisaki biso ndoto wana na mona président na biso Félix azo na ndoto Nzamba pesanga message wana azo zongisa mboka na mosali ya Nzambe na maboko ya mosali ya Nzambe
na précipitation on dirait bazolanda ye na sima aye mbango azwi mboka wana ezalaki neti une maquette apesi yango na mosali ya nzambe mbangu akimi akei donc asundolaki mboka na maboko ya mosali ya nzambe po ndenge nga na comprenaki elekelaki ye c'était plus que lui eloko nini opresaki ye akima bongo apesa mboka mbango na maboko ya mosali ya nzambe akende ye moko ayebi mais ce moment là va arriver soki ye moko asali attention te na makambo na yebi ke ekoya eloko ezobangisa nga nazomona persistance oyo nazomona neti biloko wana ekoya nzambe ye moko ayebi ndenge akobomba baoyo ye ndenge akosala na mboka na biso nsima mais nous allons passer par là si nous faisons pas attention eza mpo nzambe apesa correction na bato oyo alingi kobenda matoi voilà mes frères et sœurs message oyo na ye nango lelo ezali ke nzambe alakisi ngai clairement ndenge Congo ezokabwana balkanisation tolobaka ndenge nini ekosalamela nzambe apesi nga badetail ndenge na detaye ke kote mosusu oyo Congo institution na biso ekokende ekoemerge kote kuna ekozala malamu ekozala mieux ke kote oyo ekotikala na Kinshasa soki alakisaki nga mutu wana azalaki na babiro wana ezalaki mpo ayebisa nga endroit esika nini de quel endroit il parle donc mutu wana azalaka na Kinshasa nde nzambe azolakisa nga mutu wana na primature na Kinshasa mpona comprendre ke azoyebisa nga Kinshasa primature mosusu ekotikala bainstitution mosusu ekotikala ekokabwana ekokoma en deux clairement ekokoma mibale voilà mes frères et sœurs mosusu ekolongwa ekokende kote mosusu kote ya est toyebi yango bien kote ya Goma kote ya Kivu kote ya Bakatanga kote kuna nyonso kote richesse tozwaka carte na biso ya Congo carte du Zaïre tozwa carte du Zaïre totala kote nini richesse ezali c'est de ça que je parle totala richesse ni eza na Kinshasa tozomona gravité ya makambo nga nayebi na Congo nakoma na nga na baregion te nakoma na baregion te nakoma kaka soki na Bazaïre po ndeko na nga azalaki kuna grand frère na nga azalaki na internat kuna une fois mpe nazalaka mwana moke nakanga meme yango te nakoma kuna te donc nayebi kaka Kinshasa sikoyo Kinshasa ekota sécheresse nano eza mpo esala biso bakinois nini esala mboka nini mboka ekoma ndenge nini donc toloba neti nini capitale ekolongwa na Kinshasa ekei kote mosusu makambo nini oyo ezolinga osalama banani bazolinga basala biso yango bandeko tozala na biso na esengo te mpo ekoaffecte biso na bafamille na biso tosepela te eloko ya malamu eza te makambo nzambe aolakisa eza malamu te eza malamu te nde nayebisi bino ngai naza pour mboka na ngai naza pour peuple ya nzambe na nga naza pour le peuple nga moko naza na kati nga naza mowumbu ya nzambe naza mosali ya nzambe instrument ya nzambe naza na parti te adversaire na ngai eza diable adversaire na ngai eza ndeko na nga te badirigant na biso baza bafrère basœur oyo basalaka na politique baza basœur oyo baza badirigant ya mboka baza bafrère tout d'abord nous sommes d'abord comme ça devant nzambe nous sommes d'abord frères et sœurs nga naza na ton wana te naza même na idée wana te mpona makambo yango ndenge esalamaka te puisque moi nga nakotaka déjà makambo ya bongo te là où il y a beaucoup d'encre qui coule comme ça mensonge ebele moi je n'entre pas ndenge nini mosala ya nzambe okokota makambo wana non nga nzambe moto akotisi nga na makambo oyo akotisaka nga mpe partout mpona komona makambo nyonso ezoleka na mokili mosala ya mosali ya nzambe motindani ya nzambe mosakoli ya nzambe yango wana nzambe akolakisa makambo atindi yo kende koloba c'est ce qu'il fait avec moi naza na makambo ya politique te ata même mosala oyo nasalaka même mosala oyo nasala même pas na administration non donc loin de là
Donc voilà. Oh, on a na sala, mes frères et sœurs. Et ça pour fongola biso miso poto lo bateke nzamba lo bakite. Mais ba oyo batale la kanzambe ndenga lobi na psaume 34. Atika rabangote, bazanga rape lipate. Omoni ata sécheresse wana, mais nzamba kotika oya yete. Soki pena balingi ba kotsa biso sécheresse nzamba permettre ngo. Nzamba kotika ba oya yete. Nzamba tika abana na yete, ata lokuta te. Atika abana na yete. Mais oyo ba so pesa nzambe mukongo. Psaume Esaïe 59 et Ebisibiso, son oreille n'est pas dure pour entendre, ni sa main court pour agir, mais loko kabolaka biso na ye eza masumu. Parole nga na kokai kopesa bino lelo yango wana. Ba oya nzambe boke na Psaume 34. Ba ope baza mutu makasi bake na Esaïe 59. Po nzambe agisaka comme il le dit. Muta pesa la correction neti nzambe azate. So nzambe abia benda o matoya, alors il tire hein, mal hein. Nzamba facilité hein. Donc voilà mes frères et sœurs, message oh pour nangeza message ya mawa. Oh nazo ebisa bino ngamo na moni na misu. Ndenge mboka ezo se diviser, ba institution ezo kende côté mususu mususu etikali côté mususu. Mususu etikali na pasi na molili na nzala. Lokwa capital na biso Kinshasa rien du tout. Et côté mususu ekei kuna nyonso ezali kuna émerger, donc mboka na biso séparé en deux, côté ya malamu ya richesse bakangi eko alimenter lisusu côté ya Kinshasa te, puisque na Kinshasa nzamba la kisingai kozanga kokelela bakinois koboma na kokotana na bandako koyiba baninga ko violer. Je l'avais déjà dit, nzambe a confirmé nga yango. Je sais seulement que Dieu me confirme. Nebika ke nzamba zo confirmer nga makambo azoloba. Alors c'est triste. Eza mawa. Soki to boyi. Mutu moko aza na ndeko na ye azali musika te na président na biso. Ayebisa ye. Po mukolango nga na yebi nzambo nga moi je sais qui je suis. Na yebi ke na otala makambo na boyezo salama moi. Na yebi ke salama. Soki bazongeli nzambe te, bazongi na ba décision na bango te, o nyonso bazwaki, ezala nini batiki yango te, cela va s'accomplir. E nga na ozana misu na nga pona otala, meloko ezosala nga mawa eza ba innocent. O basengi na bango eloko te, bayebi na bango eloko te, baponi yango te. Nzambe ayokela bango mawa. Eloko nga na koki oloba yango wana. Oyo atiaka mabolongo na se, atia mabolongo na se alela mawa nzambe. Asambela, asenga na nzambe. Nzambe ayoka mawe salamate. C'est tout ce que moi je peux dire, mes frères et sœurs. Nanelo mso olobate. Eza mawa mingi, eza pasi mingi. Ba maquiller élection na balkanisation. Voilà, le maquillage. Voilà. Ba maquiller yango. E nga na yoka ki nga so nzamba lobi likambo ta lakisinga te. Na ovanda nye nazo sambela, nazo tuna nzambe. O eza nini nazo yoka. O eza nini nazo mona. Bande ko toza na habitude na tinzamba ya la kisinga bitama nazo la kisa yango effectivement so na bimi boye seke nzamba la kisinga likambo lokwa na yebi ke makambo ebisa nge salamaka eko salama. Voilà mes frères et sœurs, on azali na ngwa koloba yango na to partager message na bande ko baye banini ezokoma to zala mayele to luka moyen nyonso to makambo ekolela bisote. Naba oyo ba telemi oyo ezosala bango esengo bato baza na sima nango soki ba occidentaux soki ba nani oyo nyonso bango bazo se réjouir, mais biso oyo ba innocent tozo kota tozo pesa bango maboko. À quoi sert à un homme de gagner tout si tu perds ton âme? Po bako balukela biso un jour po nzambe pa ko punir, nzamba ko punir mutu nyonso to wana eza mabele ya nzambe, eza mabele ya nzambe. Batekaka mabele te. Ça ce sont des réalités nzamba la kisanga na sina pesango na message ala kisenga makambo se batekaka mabele te, une grande malédiction. Batekaka mabele te. Mabele wana surtout eza sacré, batekaka mabele te. Tant kanda nzambe obando se manifester, nous aurons que nos yeux pour pleurer.
Nzamba pambola biso, mes frères et sœurs, esika nyonso tout ozali, to partager message na bandeko, ba mona makambo oyo, bayoka makambo nzamba alobi, to zwa image wana o nzamba alobi, to peze yango, to tala penza soki ebandi kosalama. To kosuka wapi. Puisque je pense même qu'il y aura des interdits au baroniata côté moussouté. Donc, baoluke la biso liwa. Baoluke la quinoa liwa. Baoluke la Congo liwa. Voilà. Bitumba wana euti musika ezo tozo monate. Mascarade eza na kati wana. Toza mayele bana Congo. Toza mayele quinoa. Toza mayele. Tika nzambe tata apambola biso soki Yesu Kristo azongi te na ozonga na ba message mususu na pesa bana na epo e fungola biso miso ekangola biso zozela kaka eto ozela promesse na eko salama nde na moni yango ezokende boye e oyaka la mingi te tika tata nzambe azwa lokumu na tiki bino à très bientôt mes frères et sœurs, au revoir.